Bon, voilà, bande Konanga, bonjour à tout le monde, bienvenue. Na moi direct et autosali toujours pour profiter pour na ça ba sincère euh, condoléances na biso na famille à Jennifer, artiste comédien oyo azali na biso oyo asala baprouesse na ye na théâtre na biso na comédie cinéma tout ça et voilà donc la famille na ye je pense que cette perte est énorme et moi comme d'habitude je profite des occasions comme ça pour essayer de kokotisa moi sagesse moko ya koyeba na mokili ke vie oyo tomenaka ezali na ebandeli mpe na suka epuis toyaka na mokili te mpo na biloko ya mokili toyaka na mokili mpo tosalisana tolingana et tozala bien. Je pense que quand nous regardons la culture occidentale ata kutu bayaka kobeta na baporte na bandako te to kosenga na bamungwa to bapilipili mais système na bango basalaki motu nyonso na kati ya lopango na ye na kati ya ndako na ye appartement maison condo appartement privé tout ça azala na vie moko ya malamu e batia bainstance ya leta bipai na epai oza na mwa besoin ya mwa aide mwa chômage mwa nini okoki kozwa yango nde esalaka force ya occident eza te kosalisa motu parce que biso par exemple nga personnellement soki kotika kosalisa me nasi natika kala parce que na kosalisa na biso ya bacongolais tozwaka badéception ebele okomona moto mosusu akoya na poto eloko te awuti na pasi na nini makambo nyonso me yo opesi eta mosusu coup de pouce moko boye po asintégrer na poto olakisi eta mosusu kokumba voiture olakisi eke biro ezalaka boye olakisi opesi ye mbongo boye obi olakisi ye place mosala ezali. Mais curieusement, chez nous les Congolais, tant on sauté, mais muto yo salisa, plus tard nde akoma ennemi na yo, yenda komi concurrence, yo komi lokola unité de mesure na ye ya vie na ye. O yo kutaki eta msu aza na pantalon mibale, eta msusu mbongo ya kosomba boye eza te, deodorant azalaki nango te, okabeli ye, osomeli mafuta, osali ye vraiment tout ce qu'un ami peut faire à un ami. Mais malheureusement efutaka te mpona nini poto ekomaka sangolo lelo Jennifer ayakei premièrement nakobanda pour rappeler que Jennifer c'est un très bon artiste parce que biso bata génération et avant toyebaka ebale mondial c'est lui qui jouait un peu au pervers moto moko ya mbongo pervers narcissique grandiose azalaka na mbongo na ye alakisaki aza nango. Et donc Jennifer, il est venu de cette école-là, de Ebale Mbonge, qui est neti la musique, le quoi, bah voilà quoi, bah papa, il m'a dit, bah balandaka, bah voilà quoi, bah yéméné, tout ça, mais dans le théâtre, ça l'a rappelé, aux ala moi, mutu moko boye, oyo, yo, luka ko émulé, donc, ko copier, bani. Et Jennifer, aza, bah toi, il y a école, il y a Ebale, donc, c'est pourquoi beaucoup de gens, surtout de notre génération balingaki makasi parce que ezalaki lokola motu moko ayaki na ebalelisme na kati ya théâtre apérenise yango boye mais carrière na ye aussi l'avant il est jeune il n'a pas encore 60 ans et donc il avait le temps de nous donner encore plus mais malheureusement vie et Katani Mokuse. Et je suis venu justement pour Kobenda Biso Matoi. Parce qu'il m'a dit que mieux vaut Esika ya Matanga que Esika ya Feti. Pour Esika ya Matanga, vous voyez, que ah, Mouto ya Koufi na choléra, donc il faut maïs à la propre. Ah, Mouto ya Koufi na sida, na ke babagamba basi to mibali. Moto akufi azalaki escroc donc babeti ye masasi nga mpe nazalaka mwasi moko nalingi koescroke mibali kokosa mibali nga mpe nakokoma victime awa donc place ya mawa ezalaka toujours na pédagogie makasi
ke place ya bisengo bozomela tititititi bozoyeba te nani akozala vivant lobi. Et voilà, donc c'est pourquoi moi, quand il y a la mort qui touche notre communauté, j'en profite pour kobenda moi balisese, kobenda moi maloba, pot mutaki no yeba ke na liwa toko kangango te soki esalemi, mais liwa tokoki ko prévenir yango soki nano esalemi te. Biso bato tikali na mokili. Janifa est parti. C'est une grande perte. Je pense que tous les acteurs, tous les mélomanes, il y a théâtre, batalaka, 7e art, baza touché na disparition. Parce que c'est une partie de nous qui est partie. Un garçon que nous regardions tout le temps à la télé, tout ça. Voilà, donc on a des camarades, en famille, tout ça. Les lots accueillis. Donc c'est une perte. Mais quelles sont les leçons déjà d'emblée tokoki kobanda kotirer na perte oyo ya monene, ya grandiose, ya irremplaçable. Vous savez, les artistes, on ne les remplace pas. Ils viennent avec spécificité moko mokna mutu azala na ndenge même tozokopi ebale, mais azala na style na yebi. Et beaucoup de gens aiment. Maintenant qu'il est parti. Et nous avons tous suivi la saga. Il y a Liwana Ye avant même Akoufa, comment il est arrivé en Europe. Il y a Yambo Nakolobala Bande Kolanga Bazan à Congo, surtout théâtre parce que c'est devenu une habitude, les musiciens, tout ça. Comme ça, ils vivent na Congo, Banini. Ti Okolukaka Nzela Poto. Poto, biso toyaka bachik. Toyaka eloko moko te ke toye awa libela. Mais toye konde awa makambo ebeba na Congo nde tokangama awa na poto. Mais l'idée toyaka tozwa ba bachelor degree ba licence na biso tozonga tokende kotonga Congo. Yango komona na ntango ya kala moto akoya chaque vacances kala ezalaka oye classe chaque vacances ezongi nokini juillet août oye su na septembre bani classe. Et au katana ntango situation économique na biso et s'empirer pasi ekokota nde ekokomaki bato bazoya su poto te mpona kokolisa mayele mekomi ya koya kaka bongo en aventure. Et beaucoup de gens nga namona vie nanga mobune kala na États-Unis ateka lopango na mbinza na bana mpo baya poto aye na poto lokola ayebaki langue te. Donc, abani osala mosala manufacture, osala place moko soki basalaka banini yango bapareil moko boye. Alobaka na ngai na libanda tokutani na libi soki nayebaki poto nakoya kobandela zéro na ngai na continue ba business na ngai na kosala. Donc, quelque part, il y a cette euphorie-là que les gens ont que poto boye. Oui, poto ils ont l'avantage pour les Congo en tout et pour tout. Mais ils ont lié à poto. Les gens commencent à venir en poto à Ibimbon en Moutou. Bapesaki a tenitam sous consommer la marchandise accompagnée. Yewana nzela ngola pour vous se retrouver là. Obinga za chrétien na croyara na karma parce que karma c'est une croyance bouddhiste et tout ça, mais je suis chrétien, mais je dis que tant que ça, la rappelle beaucoup de gens, bato à théâtre, bazo abandonné ba épouse na bango, ba copine na bango, ba fiancé na bango, po ba kosa ba fille moko na poto, posa mamke. Ba kosa ba fille moko na poto, libala ba bengisa bango. Bamisu na yoka kudu bazokanga bafia wana bagwa bakisi banini po boya na poto. Mais entre temps batiki basi na bango na bana na ba famille basundoli pour aya na poto. Et cette chose là ngala koki en tant que muta poto ya kala et puis congolais activiste politique nakoki ko encourager biloko wana ti ozana mwasi na ona Kinshasa osundoli
mpona oya poto na mwasi moko boye ta mosu mpo oyebi ye bien te, ta mosu mpe aza perverse narcissique, aza borderline, aza liboma, aza lokuta, mutu bosolaka na telefone, ta mosu aye na kini mwa vacance moko ya 2 semaines, bomonani ta mosu na 2 semaines, bomonani 4 fois 5 fois. Et vice versa, aye na mibali. Donc bomonani bien te, avec du coup, odeside, oh non, mwasi na ona bana, ofuka na mona poto, pona nani, pona nani, bombo fifi, gile, azalaka na poto, nga pe fona komaka poto. Oh, nani, si atula aza na poto, tala ndenge ayaka na kini, na ba voiture, nga pe fona komaka poto. Alors tu es prêt à sacrifier ta famille. Tu es prêt à sacrifier tes enfants. Tu es prêt à tout pour comme poto. Ozomona, biloko mosusu mpe ezolanda biso mo bacongolais. Wana na tie foto ya Niakos, parce que Niakos aza moto aza koyemba makambo ya poto moto ya liboso. E alobaka poto ekomaka sango, c'est-à-dire kombo ekoma place moko boye bato batondi et ordre eza susu te, sous-développement koti. Aujourd'hui, quand on va sur TikTok, on va sur les réseaux, les médias sociaux, les réseaux sociaux, on voit clairement comment niveau équité à poto. Dans la poto, vous aurez su respecter. Comment afficher le comportement moko ya basenzi. Vous en a poto, mais toujours vivre le cola basenzi. Respect de soi exact et comme kaka mbongo relation na yo na moto eza suna valeur te ozomona kaka il faut na lata na sala boye nakanga bafoto na kini bamona okomi nano millionnaire te oza na eloko te et les gens sont prêts à tout eloko ekamisaka ngai lelo nalobi na no vérité bino bato bozolanda nga na monde. A salué Alain Kous, Actu du Net, à sa émission qui toque au Natal. A salué Mère Joe, Louema, Natal. A salué Maman Gisèle, Natal. Bateau, là, Natal, bateau, va Constantiza. Et, ce que vous avez dit, est-ce que vous vous rendez compte que Moutou a commis même qu'au bota mwana na poto pour la zone mukanda? Est-ce que c'est normal? Que au monde a fille moko boaki a zui zemi mobali a yebite pour la ake negosenga mukanda na France bani bozo mona ngope normal na miso nzambe yo mwana mwasi yo mwana mobali oke kobotisa mwana bato mpona ozwa mukanda. Et puis à la fin vous n'avez même pas de relation ozwi mukanda na yo puis okei. Et puis omona yo wana pe na église oke pe olobi alléluia amen. Bosala badégâts bon oyo bamikolo na ngai mingi basi baleka génération mais la plupart bapeti na ngai bozosala badégâts na Paris bozosala badégâts ya motema mabe mobali ta mosusu aboti na yo boza na mobali bofandi 5 ans 20 ans lokola yo nde ozali mama yo nde moto osimbaka bacertificat ya bana olingi kodeklare mobali na yo te azwa mpe mokanda soi-disant akokima. Est-ce que eza normal makambo basi bokomosala? Bosenzi oyo bouti nango wapi poto ezalaka ya kosalisana? Namona kutu bato babalana kaka mpona opesa moninga mokanda. Me ya bino ekomi ke nga nazwa ye azanga. C'est triste. C'est triste les Congolais d'aujourd'hui. Ndenge ndeko moko aloba abi ba Congolais lelo eza lokola Congo
balongola peuple ya kala baremplaçant na peuple mosusu. Biso tozali na bosenzi te, tozali na biso bapauvre Congo kaka pays pauvre, mais tozalaka na bosenzi te, tozalaka respectable. Toyebaki ke kolisalisi kosunga moninga po ake liboso. Me bino bokotisi esprit moko boye ya démon oye na poto obota mwana mpo bapesa mokanda. So mwana wana aza mwana wana ntango akokola ntango bakoyebisa ke mama na yo abotaki yo mpo na mokanda, papa na yo abotaki yo mpo na mokanda. Est-ce que vous vous rendez compte du crime contre l'humanité pour ça? Et puis, mobali oya yo moko, il te fait 2-3 gosses. Ozoboya ke ake no déclarer bana na ye moko. Ba mibali yango pe ya poto. Est-ce que bino boye ba tribunal te? Bokendaka kofunda. Ngai awa na funda. Yango na ngai sala nonga mabe. Sala mabe mukolo e koleka nga na mutu, je vais appeler les autorités na kofunda yo. C'est pourquoi elo nazolo balabino bandeko na ngai, il y a beaucoup de choses il faut apprendre. Il y a beaucoup de choses il faut koyeba. Vie ya poto eza vie oyo ya kosalisa. Eza vie te ke yo zwi okamati ekomi ya yo moko okomi kotika mobali atelengana ti aye kokufa na arrêt du cœur. Voilà. Donc bozoloba yango na nyakosa eza na raison poto ekomaka sangulu basenzi baleki na ebele, bosenzi mpe eleki na ebele, buzoba eleki na ebele. Bokomi koya poto mpona ba t-shirt mpona bilamba, yo tiki baparent na yo na maleko baza na situation mobulu, otiki ntango mosusu baleki na basi bakoma bandumba na kini, olie oya otanga classe ezaka efele na poto tu, soko eza ofele te defa mbongo bapesaka wana okende kotanga obakisa mayele. Ndeni akoso alobaka ke poto ezali ayaka kokolisa baide na ye nsima azonga na mboka ya banka. Bino siko boya awa mpona kosala bato mabe. Basi bokomi kobota bana mpona mikanda, mibali bokomi kobota bana mpona mikanda. Bana wana baza siko boloba o nzambe moto azokela bango. Est-ce que nzambe akokela mwana mpo akele mpona mokanda? To akokela mwana mpona bolingani bopesa bolingo entre bino. C'est ça l'histoire de Gianni Faye. C'est l'histoire moko triste. Ezali triste parce que eza eloko moko eza koenseigner bato koyeba koyeba ke na mokili. Ce ne sont pas les biens matériels qui font l'amour. Ce ne sont pas que mpona moko azwi boye mosusu azwi boye nde bolingo. Les biens matériels eza kaka ba ustensile moko babiloko moko toutilisaka kaka mpona vie. Mais okobase vie na yo te kaka ke nyonso ozosala kaka eza matériel, eza matériel. C'est ça qui tue la diaspora d'aujourd'hui. C'est que bolingo komi boke, bosenzi nde komi ebele. Les gens sont devenus prêts à tout, même à abandonner leurs femmes au Congo pour na poto, ko abandonner mobali na kini oya na pona poto, ko sa biloko moko boye. Oh, Bible est ici, que Nathan Asuka, Bolingo aussi dans la mitema bato. Les gens sont devenus capables de faire des monstruosités. Ok, soko beteli mutuke. Fiana, abota mwana pona mukanda. Donc, azala tina papati. Garçon na abota mwana pona mukanda. Azala na tina mamati. Azaka na tina kake, azwa mukanda. Après wana oyoka pebu abeli o akufi atiki bana wana lokola yena papa wana bazaki ensemble te bana wana bakomi kotelengana bakomi bakuluna na Paris, na États-Unis, na Canada, na Belgique, na nini parce que ba parents baza susu te.
Donc il y a des leçons à tirer. Poto ezate que yango nde détruire tout ce que tu as car po ya poto. Poto eza mieux que Kinshasa. Mais kosala nde bato mabe te po ya poto, ko escroquer bato te po ya poto. Parce que bato bakomi osala n'importe quoi. Et puis bato mosusu bazotika ba carrière na bango ya kitoko na kini kaka mpona complexe wana tala tel ami tozwaka nde na filme boye tala kutu bapeti wana baza bana mike me bango bakie poto nga na kete. Voilà ce qui détruit la RDC aujourd'hui. Poto ekomi kasangulu ise bosangani bosenzi eleki bomoto na ebele. Bosenzi ekoma partout, manque à respect, orgueil, matérialisme, matu-vu, naza danger, bato baza pamba. Pose avant danger elamba. Elamba mte ekomi so danger to voiture, mte ekomi so danger to lopango. To ozali danger parce que ozali race moko unique nzambe akela yo atinda yo posala makambo pona libota no pona Congo pe ki koso. Voilà mon message vraiment de condoléances, mais na moi message pona koyebisa bandeko na ngai ke bosenzi oyo bomemi na poto oyo tokomi ma kolemba bayoutube mosusu totalaka na biso te yo kanisa kende o 50 000 vues on a fini kaka boye nayoki makambo oloba na kati na otala ngo mobimba ta parce que soki eza na message ya bolingo te eza na bosenzi nde bofinganaka wana nde bomemi kasangulu na kati ya poto yokanisi bato nyonso akofanda boye na kati ya ndako ne atala bainsulte atala badégradation ya de mœurs atala biloko wana non na bamakambo komi kosala kaka po oyebana mpona mutuka mpona nini mpona mukanda. Vous êtes même prêt à sacrifier vos enfants pour des papiers. Vous êtes prêt à faire du mal aux femmes, aux filles pour des papiers. Vous êtes prêt à faire du mal aux garçons pour des papiers. Et nelelo toyi mokolo tobotamaka oyo akokufa na nayebaka obi na vie okozanga nyonso. Mais il faut avoir la paix de cœur. Tala Jani Fay eloko ebomi ekini paix du cœur ezalaki te kolela ntango nyonso mwasi mabe mosala ya malonga te mikanda ezoboma te mwasi azobloke basi ya lelo bakoma ozobima na ye bo akotisi dossier na immigration nzoka se asalanila dossier yo fandi ozokanisa dossier bo mokomisi ozwi courage obengi immigration babi te tuna mwasi na yo asakasa de baoyebi so te babaka tuna ye ntango okele chéri neni makambo ya mokanda oh non mais bango kuna après 2 ans 3 ans comprendre ke wumelaka bongo te non nanilaki yango nayaki na kanda. C'est aujourd'hui le Congo, la femme congolaise, c'est qu'elle fait. Qu'on torturer mibali botine boy. Attends, il faut aller vraiment na bosenzi. Parce que moi si abote bio bana ou bien mobali wana bote bio bana. Lelo yo soki obeli okufi. Nana moboko la bana. Eza mobali wana ti. Alors, soki yo sikoyo ozoboya ke ye azwa mukanda parce que mobotaki ne bana ngo mpona me nangi nakota badossier ya bamaladi mentale te mpo bakongole ebele baza na baborderline baza na baperversion narcissique baza bamaniaco dépressif baza bamaladi ebele babipolaire me batondi na poto batondi ebele bazosala mibali mabe bazosala basi mabe bazomema culture na biso na ndenge ya mabe tokomi culture ya bosenzi culture ya matérialisme culture ya ngala leki ngala somba ngala sala boye. C'est ça le problème. C'est pourquoi naye koépingle yango koloba yango po botika bosenzi wana bomemi na poto ntango biso toyaka ezalaka bongo te
so botuni bavie na biso ba Jim Ken Mboyo, soko otuni bavie na biso ya kala bamaster badollar banini, poto ezalaka boye te, poto ezalaka lipa moko bokaboli lokola ya Kinshasa, poto ezalaka oyo azwi boye azolakisa baninga, poto azalaka boye. Mais aujourd'hui ce n'est plus ça. Aujourd'hui on a seulement accès na buzoba na biso. Okomona ba YouTube ya ba Camerounais, ya ba Nigeria, ba Côte d'Ivoire, omona baza na buzoba mais bomoto mpe eza ebele, ba enseignement bazoteya bapeuple na bango. Mais biso towana makambo wana te, biso toza kaka na haine, kosalaka baninga mabe, kofingana. Imbécile, yo oza na eloko, yo boye makambo wana euti wana, makambo wana boye nango na poto ezalaka bongo te. Okofinga être humain te, o nzambe akeli yo oza eloko te, biloko wana bouti nango wapi boye kotondisa bosenzi na poto. Et c'est pourquoi aujourd'hui toye koyebisa bino vraiment mpona tokoprofite na bacondoléance tozoprésente na famille ya Johnny Faye, ezali ke botika makambo ya bino wana, biso tozose retrouve na bosenzi te, biso toyoka na biso elenge ya bosenzi te, ya kofinga, ya kosala baninga bakana, epuis ofingi obengani mobali, ozwi mobali mosusu, me biloko wana bouti nango wapi? Ata kosala mosalango ya kobombana, il faut Congo mobimba eyebake kindumba na yo eza na internet. Na basi mibali, non, fais ta vie na nini, il faut pas oya koéduke masque na ngai na bengana mobali nazosala kindumba osalela yango balive banini, non. Tout ça eza babiloko ezozongisa Congo, parce que makambo eloko ekambwisaka biso kaka makambo ya important bolingaka te. So tokomoloba makambo ya kotonga Congo, makambo ya respect, makambo ya misala, makambo ya classe, makambo ya nini, bolingi wana te. Soki ekomi makambo ya kofinga, makambo ya materialisme, bato biso toapamba bino boye boleki, wana nde omona bobimi bato ya biso. Lelo Johnny Faye akeli na makambo ya kosoba, oyebi ntina akeli mwa mobali motema nesi ebeba kwani biso bakongolais, biso na biso tosalaka mabe oyo ezanga dollar, ezanga euro, ezanga franc CFA, ezanga Zaire, ezanga franc congolais, kosalaka mabe mpona elengi, kosalaka mabe. Yango moi bato mosusu bakoma kofanda na bakwe na bango, banisumilia bakongolais te, balingi kazala amonaka bino na mosika, parce que milieu na biso eza ya bosenzi, ya bamanque de respect, ya bolingo te, ya kotonga te. Soki omoni baitalien basanganaka bango na bango batongi mboka, baportugais ndenge moko, baukrainien ndenge moko, na bacanada tomona quartier omona kaka bato ya Ukraine, nyonso omona quartier ya bakongolais e bato baumeni kaka o songisongi, o tolinganaka te, o boyeboye. Yango tomemi na moyibi na biso, na makambo na biso mabe, na materialisme, tokomi kobota bana mpona mikanda, tokomi kopimela bato mikanda, mokolo mwana oboye opesa ye mokanda parceke akosala boye, akokoma muta mbongo. Eske soki mwana na yo wana olingi papa na ye anyokama, olingi mama na ye anyokama, ezalaka te. Na suki wana mpona komose repete te, mes condoléances les plus déférentes, les plus attristées na famille artiste Johnny Faye et balimbonge ya génération oyo, et que vraiment nzambe asoutenir bana wana, abatela bango ke bakobunga te, parce que lelo bakotelenga na bazanga papa, parce que mama na ye amemaki papa na relation toxique, et lelo fruit bino kaka bato bonyokolaka mibali, oyo mobali ayokaka mpasi te, oyo mobali baza makasi mitema na bango oyokaka mpasi te. Bomoni fa Johnny akufi, c'est-à-dire que mobali mpe ayokaka mpasi, bolongola baperception wana ya kala ya kasangulu, oyo mibali baza makasi, mobali mpe eloko ekotushe ye ti mpe ebengi vi na ye. Fo bana basi bocomprendre bakindumba bozosala na poto wana mpona mbongo ya bana banini,
ekozoconduire bino na baliwa ya bapapa ya bana na bino kaka boye neti blare. Ata mosusu papa mpe akozala na susi ya bana ne nazomona mama ya liboma asani ani akoti na zone ya makanisi, na zone ya makanisi wana ti liwa ekobenda. Voilà un peu ce que je pouvais dire, et vraiment oyo aza na matoi ya koyoka yoka, oyo aza na motema kondima.